Bosolo bandi, lelo totangi, première partie, liste à batou ba déranger. Pendant que tu as la bosolo, ce que déranger quand on a combo na yo. Voici pour vous l'artiste Ferregola, Chetan, Bataringue. Hein, Moto Yambo. Oh, je suis content au mono du solelo. Mbote na yo, boye bolam. Mbote sango. Ferregola. Na rozo tamingité. Benga ki olelo to solo la moi moké. Na nosaki déjà ko s'adresser na nation. Ba congolais tout. Bato ba lingaka no ba o ba inaka yo. Na minute liboso ba TV na bango bazotal. Ba lingi ba yoka. Mokonzi ya mboka ya musique azoloba. Ferregola outi ko beta concert munene. Et beta maki le 4 avril. Zaki na Cor Arena. Na Cor Arena oui. Salouana au beta yango déjà, mais zalaki peut-être la configuration au tenakala. Tant que beta ka ozaka na maison mère na baninga. Oui. Lelo zongi yomoko o memi charge yango yomoko beti suna batute mais yomoko nde en tête. O miyoki ndenge nini par rapport à obo beta kakala. Na o yomoko lelo siko komi chef de classe yo beta lisolo. Bon, ça fait longtemps déjà. Mbote na ba balandino so bazolanda biso, mbote na ba meloma na bonne musique, mbote na ba gaulois, mbote na ba gladiator. Ya bino yewana. Déjà kobeta na saluana, ça m'a fait du bien. Nazo yemba, nazo ko s'exprimer et puis il y a liboso pe na yemba ka vita imana. À l'époque là, il y a vita imana, ils avaient vraiment ko cartonner. Et c'était un plaisir, il y a Robeta vraiment na saluana et si tout en Robeta vraiment devant ba mélomane non ba linga kayo ba golona ba golos. Donc ils arrivent vraiment nazala qui très tendu. Ils arrivent vraiment bien. Et tout beti na catégorie maximum il y a 23 000. C'était bien. C'était bien, j'ai trop aimé. C'était bien. Nazala j'étais vraiment dans mon assiette. Est-ce qu'on pèse ça qui au Kanaï au pèse ça? Bon, mon gongo to pèse ça ramène to ko pèse ça niveau spectacle. Et zala qui penza on a coca et ça parce que yebi que tu auras toujours tant tu auras toujours les complaints. Mais bon, niveau voix et aussi la range les solos on se plaint pas et aussi donc et là on est dans la bande de mais sur le plan yebi que sur Rosalie vraiment aux hommes que public azala qui tellement satisfait. Public qui n'a pas ko yemba na bango elengi yango wana au moins tant so beta live. Donc public azo yo kanenga yo na radio. Non, c'était vraiment très génial. Namoni ambiance. Ambiance, c'est ma casse. Bazoyemba. Puis bien, c'est là que tu vas bimi aux témoignage na bango encore. Merci encore. Merci. Tu as extrait en tout à l'heure. Mais la carte à concert au-delà du spectacle, Namoni, c'est le Scram. Papa m'a pas ça. Père des deux jumeaux français. C'est le Scram. Je le salue. En tout cas, vraiment, passage naïe. Non. Donc c'est le Oscar Maïbagé abini saraka tilelo parce que biloko ya sala biso tant ba mona ki ba to ba zongi si donc ba zongi lisusu à l'époque ne mambo zalaki non c'était au top. C'est le alingi o mingi wala mona mama la beraki yo po lingi mingi wala mona mama la c'est le scram tata ma passa père des jumeaux français namoni okoti na kati er moko boye émotion oki o remercier ba golo lobi ba goloa na ba gladiator balingai ba kundangai soki bino bozalaka tendesi ba kundanga kala mais lokola bino bozaka ka eloko yite nana timola libulu so na lobiki nana timola libulu omoni lelo soki naza fier lelo na vandi boye parce que na yebi ke naza na soutien ya ba golo na ba gladiator omoni ko beta musique lelo na yoki kutu batu musu baloba yeno te batu musu bayaki wana ezaki batu moko bato anormal te. Mais ils allaient remerciements pour nous repasser bango confiance, pour nous relaxer bango que tous ensemble. Au bon temps bateau bazali bal soukoli balati ba se présenter baillé pe sous belé, il faut les remercier toujours. Il faut relaxer bango que nous on est ensemble. Est-ce que concert en rentabilité en termes de finances et là moi le tchotchu côté ah oui baktalaka concert à bon elo côté oui bien sûr. Bien sûr. Polémique autour tout le monde a été payé voilà donc polémique autour ya sold out et salamaki penza en tout cas si on a le sold out et salamaki il faut annoncer ça je vais pas aller na lubabo n'importe quoi mais sauf que
ce total des images, tout ça là qui n'a plus de 2000 ou 3000 personnes batikala ilibanda. Donc au moins monde là dans la logique moko boye à koka ko côté ça batou parce que ngana zalaki na loge nangé zalaki côté ba pompier bazalaki nazomona batou mususu déjà ba pompier ne ba lobi ça bango voilà. Donc ce qui la police a montré que nous ceux qui batou na ba côté lisusu étouffement il y aura peut-être mort dans des genres de choses comme ça. Donc mbila moni policier a prévoir déjà moi avant pour éviter biso ndeto lobiga no biso ba gaulois tous en a besoin gaulois koti akufati mais abota lisusu abota lisusu si vous en a besoin atika des générations mobomité comme atika no muto akotaki bobeti concert par exemple muto akufi wana eza biso ba gaulois te alors biso te donc concert et l'équipe très bien alors spécialement bato bazolanda biso bozana ndako TV za radio te téléphone yango nazana opona moni bato beli ba téléphone yango soko déranger na téléphone yonde luka numéro ya téléphone oyeba soko déranger natangi kombolo soko ezate ozamwa misi mais bagolo o balingo déranger luka kaka numéro ya sango soko ezana ngote na kopesa kaka pona bolingo bozana nango tous les sango ku je vais donner le numéro eko ya ah basango ku pe bazalaka basango ku mbodi nde bango ah bakolombodi non mais lelo toza sambodi tembodi obeta te sambodi so na bi sambodi comme en anglais sambodi allez vous allez en avision en direct vous pouvez écrire réagissez à travers ce numéro je vous donne un cadeau plus 243 80 ça c'est mon numéro privé 097 69 70 380 nakabeli numéro privé yo déranger à total c'est que ça va donner. Alors spécialement pour l'émission d'aujourd'hui banda concert et beta qui batu ba yebite qu'est-ce qui s'est passé na rolinga ba télé en résumé za moi teaser à mon spécialement pour la bino nano bimité mais botalango ndenga ambiance ezala ki jour wana na Cor Arena plus de 20 000 personnes baye kota la faire quelle ambiance festive batu baza bazo ambiance hors commun. Regardez, on se retrouve après. On va continuer avec cette émission Boza Ebele Boza Rolanda Bisso TV za Radio T. À tout à l'heure. Tu n'auras pas perdu. Est-ce que ça va?
Coupe du Monde, beau télé ma place aux alliés, beau célébrer. Nous sommes en train de préparer la sortie officielle. Il y a Basangoku, il y a Kinshasa et au Salaman à échangeur. Je suis en train de voir, on peut avoir 40 000 personnes à échanger. Tous les Sangoku, mot d'ordre européen, pour célébrer la lutte contre les anti-valeurs et la promotion des vraies valeurs. Allez, tous en direct, vous avez la biso, vous avez la numéro place à vous déranger, vous avez à Paris. Namoni batwa komelanga depuis Bunia, vous avez la Bumba, vous avez la Iziro. Batu balalite baza en direct, na pesi binombo te place vous allez. Tous allez en direct avec Papa Hervé Ferregola, l'homme des codes 16. On en parle tout à l'heure en direct, mesdames et messieurs. Ferregola. Au monde concert, au monde nazali détendu au monde. Ouais, mais Bilamba ezali hein. Na comprendre ces derniers temps au Kani Bilamba. Likambozani. On l'attaque déjà mais cette fois-ci na moni au Kani de Bilamba. Si on a monté le système, si on a lati Bilamba na tiki on a poto. O tiki la nani? Non, na tiki na na tiki pe na palette. Na tiki na ndako a poto. Na tiki parce que pour na yaka na bandi ko luka Bilamba à part banda 12 heures. Yango yé pe na retard. Banda 12 heures na zo luka na lo a olata. Ils ont problème à choix. Choix. Problème à choix. Obi kala kalezala qui on l'avait bena jean, on tendait on a mir. Obi ki kauka Airtel mais lelote. Très bien. Papa Hervé, alors on va parler un peu. Makamba programme toujours. Micro pousse à la moi mouké s'il vous plaît. Oui. Donc ça moi. OK, c'est bon. Quitte ça moi mouké s'il vous plaît. Comme ça, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, ce qui fait que, aussi, ici, concert, Wana, tu vas satisfait, Paris, Bandimi, Moto et Peli. Naïe, comme on a eu le place en à Londres. Dans Londres, il y a au Salani. Dans Londres, on a eu la visite à salle, vu que tu as le 11 juillet. On a passé dans Londres, Tumbote. Tonto promo, on a passé commandant Kustombote, on a passé organisateur, nous sommes à l'organisation, on a passé Ombote, JP Minde, compris. On a eu la visite à salle. On a aussi visite à salle. Quand on a la même stratégie, on a la visite à salle. Après, lobby de Londres, on a la journée. Et puis, on a vu Thalys. Est-ce que le concert à Londres est confirmé? Concert à Londres. Non, ils ont confirmé le 11 juillet. Ils ont confirmé. Donc, ils ont depuis avant de mettre un concert à Paris. Je pense que nous avons annoncé qu'il y a 2 mois après. Tant on a annoncé Paris, on a annoncé après 2 mois. Avant Paris. Donc, ils ont confirmé. Il est très fort, déjà, tous les gars déjà 4-4 à salle, je crois. Ça les a combien de places? 7000. 7000. Donc, le 11 juillet, date les a confirmé. Voilà où tu n'es pas. Il y a encore des dates. Par exemple, concert en Afrique du Sud. Ils ont prévu un concert en Afrique du Sud avant que nous bêta à Corarena. Et il y a un concert en Goté. Et finalement, on prévoit que ceux qui ont eu un concert à Corarena, na retourne de bêta. Date est prévue, je pense que c'est pour. Ezalaki, Yaliboso, je pense que non, j'ai oublié. Ezalaki avant, mais avant, Ezalaki problème il y a santé. Il y a problème à santé. Nazaki problème à santé, Nazaki na malaria, tout ça. Donc, Nazaki sucure. Et Sali qui docteur Aloba qui n'a s'est reposé, n'a pas voyagé. Donc, Nazaki déjà un problème à santé. Vu que tu as dit qu'on préparait pour voyage, il y a Poto, passeport. Oui, tu as une ambassade. Il fallait tous la visa. Donc, tu as déjà déséquilibré un peu. Il fallait tout la banane en Afrique du Sud. La majorité de tout voyage en Abango. Passeport en Abango, ils dans l'ambassade. Donc, tu as été viqué, état de santé. Il y a un jagibon, producteur à mon avis, mais qui pousse à Yango. Vu que tu as été, oui, ami balé, xénophobie, ils allaient pour les cas. Tant que grand artiste en Afrique, il y a Moka, il y a trop de risques. Trop de risques et la situation concerne. Moi, je ne te conseille pas de faire ce concert-là, d'autant plus que. Non, c'est déjà annoncé à annulé aussi. C'est déjà annoncé à annulé aussi. Tous autres, les frères Nabiso, diaspora kuna, ndenge bazali menacé ba misusu bazozonga bagane bazozonga Nathalie vraiment que non abino. Biso tokoki kolinga te tokei boye soit golwa moko aye azui problème. Nous sommes ils ont la responsabilité là. Voilà, ils ont la responsabilité là. Non. Tant qu'un artiste qui réfléchit à une date ultérieure, peut-être. Voilà, exactement. Tout c'est le temps où Kimi Koma et Kozonga et Zongi bien.
peut aller faire notre activité. C'est-à-dire volonté à Robert en Afrique du Sud déjà. Exact, toujours. La situation actuelle, ça ne me permet pas d'aller jouer maintenant. Mais tu restes toujours ouvert. Ce qui est situation normale, aux autres promettre que Mélomane au Bazakuna, que non, musique. mais vu que producteur, il avait déjà avancé. Non, tout ça, le producteur. Il y a un Nyongwa Robert. Ngane na Nyongwa Robert en Afrique du Sud. Donc, tous ces là. Tant au calme et puis Togoya ko ça normal. Alors tu as prévu un autre concert à Kinshasa le 23 mai. Le 23 mai Robert a concert VIP na Pullman. Le concert VIP beta malisute beta makala. Donc concert Robert a le 23 et ça Fleuve Congo. Na Fleuve Congo. Ah na Fleuve Congo pardon. Robert na Fleuve Congo donc on a bengisi ba mélomane na bonne musique ou balinga vraiment tranquillité, calme ba yoka rumba. Na bengisi bango baya parce que ça fait longtemps aussi to beti concert ya bongo ya VIP donc on a bengisi bango vraiment le 23 na invité bango ne subaya ya concert ba tambongo a concert ya ba concert bato balinga tranquillité moi noblesse bato balinga tranquillité bato bana bilamba sika bazangi place à kolata bazangi place à kolata pona yebi kozala bilamba sika mais c'est pas possible nana ke poto depuis na kendaki poto je pense que mais babilo monsieur ezali pe nano fungoli tete o na bakata na ba sachet wana ba provision ça non ba chéri mususu ba na pe poto azana na ba robe na latité ba vient biso mususu yo nano afungoli bilo na sachet jour on a roya ba concert on va filmer ba tout que nous vandi ba filmer au pe mino calmement ozo yemba calmement rumbo zobina quoi le 23 mai Fleuve Congo ba billet zoteka déjà. Ouais. Na moni point de vente ba service pa pesa ki bazoteka na Fleuve Congo ya ngomo bazoteka concert mo yobeta le 23 mai donc congolais bato bazana moi bozuina bango bato basali musala baza fatigué mais bazozanga esika okutana le 23 mai sokola lata bilamba no asika zalana mama tokuta na place wana ça fera du bien donc ba okuta na place wana okosomba bien na Fleuve Congo na planète J oya boulevard na weza Sosimat kuna koyi kosomba donc na gombe na Sosimat okosomba na moitié motors okoki pe kosomba donc somba bien na yo eza concert moko fermé eza na pona batunyo sauté donc on a beaucoup de comment la Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus donc bazar ebele bakokota mais nombre ko 50 batutu bakota donc kaka bateau bakozwa déjà ba billet avant ne ba autoriser à kota wana donc le 23 mai à ne pas rater ce grand rendez-vous de la haute facture Ferregola Fleuve Congo Hotel batuba ya bilamba sika batuba za solo à parfum ça fera du bien so za na mwa mbongo na ozoluka place à kolia yango yaka kolela yango jour wana mais un grand concert ouvert ils appellent le 6 juin. Ouais. Et au ça na hôtel Lady à la Matadi. Hôtel Lady ça fait longtemps et ça la taba na golo batana ba 10 ans. Kéoké Matadi. Ba 10 ans. Kéoké Matadi. Ouais. Ouf. 10 ans, 15 ans, to beti kunate. Mais Lady on est au Bukana Pamba. Ça date vraiment non. Non, intention ezali ko sepelisa biso to ko sepelisa net to uta Kolwezi, to uta ki Obetara Bumba, to uta en fait biso kendaka chez nous, c'est chez nous to kendaka partout est-ce que ba obenga biso na Congo, ça dépend ya calendrier na biso ezo permettre biso lokwa to zana toujours préparer Londres, lokwa to zala to keno beta. Très bien. Donc bana Matadi base la biso tozoya le 6 juin to beta la bango concert VIP. Très bien. Allez faire gola ba programme nyoso yebani ndenge makambo ko salama to bosani to zana Canada. Na Canada. On appelle un programme na Canada ils du 6 au 9 le 6 au 9 août ouais. Les festival mon monene festival Eshima. Il y a palais du festival des Chimés le 25 juillet 2026 et ça a palais du peuple et puis le 6 août du 6 au 9 on a festival Afromonde on est dans le Canada ouais. Donc après festival Chima Tokei non route à Londres ouais. Après to zongi pour le festival Chima après Canada ouais. Alors bana Canada bazozela biso Canada boza précisément à Pesa à Montréal biso to ba Montréal 4 très bien allez bato bazola na biso na Montréal na Dublin na Neuchâtel partout place boza na Calgary na Edmonton bato boza na États-Unis na Los Angeles na Dallas na Houston bozola na biso na Atlanta mbote na bino Ferregola. Alors on va prendre une petite pause, on va changer de cap. Nous allons parler cette histoire de Gaulois. Deuxième partie, photo la vérité. Nani oza nani po peksango bananga ke sango kotuna faire ba question. Qui es-tu? Qui peut m'empêcher moi, patron de Bosolo, responsable numéro 1, Sangoku suprême, 1 sur 1 million.
Tata Malongi Moulouba Mwindu. Qui peut m'empêcher, moi, à faire égaux à des questions? Na bête bambodi. Qui a le courage de m'empêcher? Sango Kotunate, Sokotuni, Toko s'en charger la bino. Ok, c'est bon. Binobo, bo activer code 16, y'a bagoulo, la gladiateur. Ba sango ba obimisa mbodi. Comme ça, tout le monde likolo, total, c'est que ça va donner. Mbodi, côté président, ça va négolo. Alors, on va prendre une petite pause. J'étais au Lualaba chez Fifi Masuka. Je salue maman, la gouverneure. On va prendre une petite pause. Aéroport et Téline à niveau Moukete. Moi, si Mobali. Fifi Masuka, moi, si Mobali. Donc, comme je l'ai dit, Balé qui n'angaï, Barosala, Moussala, Akatia Mboko, Bazaba jeune, Bazo Bunda. Na pesi binombo te place Bozali. Je n'oublie pas, Nangai Natanga Kombo ya Batou Baderanjagi trop. Liste na bango ezalaki ya. Voilà. Julie Touareg Moukajimweni, petite sœur à Motema, au dérangé Mingi. Mathieu Mbouyi, tu as beaucoup dérangé. Fiston Lingolo, au dérangé Mingi. Bakombo Rabine Tanganya, c'est pas intéressant. Jérémy Samba, Sabotika dérangement. Nous sommes en direct. Allez, faire rigola. On va entrer dans l'essentiel. On va entrer à l'essentiel. Place Bagoulo, Babandaro Zelabiso Ngongo Yango. D'accord. Faire rigola. Code 16. Code 16 one. Les Aranines. Mon code 16 est allé déjà ba fanatique car ba golande ba bimsa kombo ya code 16. Mais code 16 est allé ko lubape ezal roi neti ndenge IDPS ezali. Omoni IDPS ezali parti politique mo ezali fort. O ezali lelo soki ba zuel kamomoko boye. Avant que tout le monde pesa bango ordre bango déjà bazala déjà so mutumo attaquer chef de l'État. Attaquer chef de l'État. So mutumo attaquer chef de l'État bango déjà basala la réaction sans que ba tout na vie à chef de l'État. Donc code 16 ezali lo neti bango baza ezali lo neti elo moko yela bango so ke koti boye le roi molimo e koti azukomo parler la langue soit parler la langue mbala moko donc yango wana ezali lo neti nazo pesa exemple roi donc code 16 ezali lo neti ndenge wana. Donc, c'est-à-dire, ils ont base mutezo décidé. C'est ce que tu veux dire. Ils ont base mutezo décidé, mais n'andenge ya malam. N'andenge ya malam. Base ils ont décidé, mais n'andenge ya malam. Base ils ont décidé n'andenge ya malam. Bazo tout na leader te, bazo tout na. Donc, so tu un exemple à IDPS. C'est-à-dire, ceux qui va attaquer chef de l'État, to actualité moi en mboka, ba to IDPS to mona ba bandi déjà ba attaque sans que ba tout na chef de l'État. Sans que ba tout na déjà chef de l'État si ba bandi déjà. Donc ils ont le droit neti code 16 pas na biso lingo lo bandenge ba. Ouais. Sikoyo code 16 wana nani ativaka ngo yo mutozaka na buto moko finaka e bandi e obenga batu na téléphone nani aza charger au fina bouton non ngana activer code 16 ngana ko activer yango te parce que na yebi mutu na makolo nango te ndenge eyela e yaka ndenge wana eyela biso boy code 16 donc naza na mutu na makolo nango te na yebi te ndenge eyela na peso exemple ndenge ezalaka non lelo soki omei ko tumbola mokonzi ya mboka ndenge ba membre IDPS ndenge batombokaka. Avant que tu aies savoir que botika bango déjà ba côté mais sans compter ça le rappel que non ba bimi na nzela bomba tout musu baza pe baza ko profiter baza ko buka ba kiti mais baza batu ya IDPS batu musu balinga basa ro neti mo mobulu moko boye ndenge za la mais batu ya IDPS batu wana nde l'état kangaka bango parce que soki batu ya IDPS baza ko sala marche na bango ba kenaka nango na but mais tozanga te batu musu ba yaka pe ba infiltrer ba yaka batu no mona non l'état ko interpeller bango akangina. Donc code 16 et alors la milimo ezokotela batu apparemment ekotela batu nyonso surtout epona bilongi ya batu non ekotela batu nyonso soki ekoti mais biso totambolaka na droit code 16 toyebi elingi koloba nini mais totambolaka na droit donc yo moto activera te non nga nakoki koactive ezaka milimo ekotelaka batu non nakoki koactive te non. Polémique autour il y a conférence de presse il y a chef de l'État il s'agit de ça tout à la place one mokonzi mboka sali conférence de presse nga na prenaki part na kati ya conférence elobami o elobamaki na ozonga na ba détail te pona ofula batu te mais elobami o elobamaki apparemment ba gaulois na ba gauloise ba gladiateur baza d'accord te de la manière makambo salami pona bango ba humilier yo pona bango président de la République, présidence de la République, bah continue la guerre contre les Gaulois. Et on a vu sur le réseau, bah tombeau qui de part et d'autre, bah vidéo, bah live et qui zongi.
Batouana, tina moni na ba parti politique pe ba koti likamwango, ba yeko soutenir na yeba te ba golo ba zara pe na ba parti politique. Déjà to golo ils ara parti. Non, déjà un nako pesa message on a ba golo zo bazolandanga. Kozala golo ezali parti politique te. Ezala kapete et kotikala rapé kozala te parce que nous on est apolitique. Ah bon? Voilà, on est apolitique et puis biso ba golois, ba vrai fan ba golois o balingaka faire gola. Bazali ba golois o bazali éduqué. Ba golois o bazali na besoin biso ezali karage non soki faire na bango. Azobeta musique na bien. Soki faire na bango azokende liboso. Ezali lingi ya ba golois. Mais attention à sentir que non ezali ba infiltrer ba meki kokota. Ba golois esika bozali nazo remercier bino. Mais toza na deux choses on a moni eza moi très dangereux. Au moni ba institution mboka mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka Oza d'accord de ba golo bazo protéger yo bazo protéger artiste na nazali nango protéger art oza nazali nango d'accord ba activera ba code 16 pour protéger yo ba activera ba code 16 pardon pour nous protéger nga et non pour s'attaquer na mokonzi ya mboka na chef de l'état na première dame na famille mobimba wana ezali bisote. Ah bon? Non wana ya ba golo te wana ezali bisote ba gladiateur te bon wana banani wana ezali bisote yango nazali koloba na opesa message na ba gaulois ya faire gola ba gladiateur ya faire gola. Merci. Peut-être message na bino bolinga kokomisa peut-être mokonzi ya mboka ayoki mais papa azali papa ya biso nyonso. Mokonzi ya mboka azali papa ayoka litoi oyoyo ayoka litoi oyoyo. Merci ba gaulois na message bosalaki peut-être mokonzi ayoki mais message na bino na yebi ke ba vrai gaulois ou intelligent message au basalaki est commis. Mais oyo mususu wana on a ba gaulois ba cancer bazalité ba gaulois oyo ba tumbaka biloko ya batu bazalité. Donc ezali ke non na pesa message wana na ndenge ya paix, c'est-à-dire ma finga nyonso eke zongi ba attaque nyonso salami ya ba gaulois tozala bongo. Boza discipliné. Tozali discipliné. La raison pour laquelle na leka ki pour nous préciser parce que je pouvais rester à la maison. N'engue faire un message toujours en silence, n'a pas été quand même. Faut topper sa précision pour nous tous se faire comprendre parce que autant monsieur pour ça on a un réseau, bah au cansaloko la neti, boye non, bah gaulois, n'engue n'a pas sa message, n'engue n'a pas sa gladiateur message. Et ça le rôle la neti n'a pas sa histoire mais il y a Jésus, Pierre akati motolitoi. Juro bayo kanga Yesu. Pierre akati Pierre akati motolitoi. Jésus a rapidité simbi. Asimba lito azumsi litoi. Mais Jésus a lobina Pierre garder mbeliwana. Ouais, lobaki ne ko boka te bomba mbeli. Te bomba yango. De ko lobaki non un exemple ya pesa na bagolo ke tozana bitumba ya makasi ezali. Donc to linga to perdre ba masasi na biso te na bitumba balabala. Bitumba balabala. Bitumba ezali année prochaine makambo ya kitoko ezali. Ba projet ya malamu ezali. Quand on a roloba avant d'être concert na kene ko mona mama la première dame na kene ko mona na Belgique. Ah bon beaucoup tanaki to kutanaki to zo ki tan ya ko solo la dente Denise Nyakeru mama bote place azali on a pesi mbote donc to zo ki tan ya ko solo la na soumettra ki pe makambo yo na kokai ko loba nae et il est kaki malamu alobi pe no ngala tala pe bino makamna bino ba musicien ndenge zalaka conseil kaka tout ça. Je pense dans ça qui est émission confrère Nayo Gauthier c'est que je passe le bonjour en passant et na kokai ko lobapé o na kokai ko tant mususu mama ko kan sapé que non bon biso ba musicien de toluka base non na lobaki o na kokai ko loba na pesa ki message ya biso nyonso en tout cas na solaki na maman et puis ngasi na beta déjà pe na présidence na beta ki na présidence na concert ya concert mo zalaki privé. Donc, il y a par exemple tout autour. Il y a mokonzi balingara ite o ba ko pesa pe message par exemple bongo mais ngai naza ouvert ce qui lelo ba benga na robeta concert naza ouvert ndenge zala toujours donc na notcha na englobé c'est-à-dire oza collaboration à malamu lelo na présidence boza na problème ni na président ni na mwasi na e na bao ba ça la oza la problème na présidence mais wana zali tata mokonzi ya mboka na mama na biso Denise Nyakeru nazali na problème o tendeni to goza na problème na ba wana comme na problème na contre la république non
Dans un problème, tu na bango. Non. Et c'est arrivé au Béti la présidence. Hein? Si, dernièrement, il ne s'allume même pas 6 mois. Il ne s'allume même pas 6 mois ou 7 mois. La bêta qui concerne la FIFA. Écoute, la concert privé. Concert privé, nous allons écouter un orchestre, un jet set la présidence. Donc, on a le bac. Et si on peut, moi, concours à chef de l'État, par exemple, dans l'activité, et là, au moins, bloqué chef de l'État, intervenir, et c'est comment on peut? Souviens-toi, avant de tomber à stade de martyr, difficulté, moi, Zalaki, moi, des contacts, nous avons mon Konzambo, quand on a appelé ça ordre, parce que, bazai ko compliqué trop, mais mon Konzambo a appelé ça ordre. Non. Botika ni nous on a ndé au monde qui biso bagola, to tonda qui na stade. Donc voilà. Les gens pour la ça que voilà, il y a le kamomoko ya mabeza te. Ramnyo c'est normal. Normal. Est-ce que arrivé au Kutana mon Konzambo kabino mbalé à côté ça yamba yo déjà? Non, te mon Konzambo ya bangate, mais na privé na sina Kutana mon Konzi à tuninga épée na lobby pe voilà. Ça dit aux hommes on a été mon konza bossani yo mon konza tangi kombo na yote aux hommes on a ngote bon en fait bato so ba mon logo la babwa kisio c'est comme si ba considérer yote aza mon konza ko kipe ko bossana très bien aza mon konza ko kipe ko bossana mais ko bossana wale nko lobate ke non ba tie faire à côté donc a ko kipe ko bossana ko lobate ke ba tie faire à côté faire azali ba gaulois nazo na pardon, avec beaucoup de respect, on appelle ça bango vraiment. Nous avons ensemble na bango, ba gladiateur, nous avons ensemble na bango. Na lingi karato zala na discours moko, discours na biso ezala ba revendication. Tant muso amike bango ba lobaki wana oui mais biso tozali ba politicien te. Donc tout tika ba politicien ba sala musala na bango. Donc orchestre na yo eza politique te. Non, c'est apolitique. Bino bo sala ndé musique. Et puis na retenir elo moko lobiawa. Ndenge Yesu tango bakataka moto wana lito ita ba yeko kanga Yesu alobi na petelo bomba mbeli bitumba makasi goya do sengi ba golo na ba gladiateur soki na comprendre bien ba bomba mbeli na bango c'est-à-dire ba bomba énergie na bango ba bomba tout ce qu'ils ont comme ça année prochaine tozana ba masolo bien toko pesa bango donc précision ezalaki yango parce que webi ke koya awa ezalaki ba golo mingi babane ko banga bazobanga mbodi babanga mbodi bazobanga mbodi kasi code 16 déjà sous ensemble mbodi ya likolo mbodi code présidence bon pour la musicien et ko kwisa bazobanga mbodi donc je pense que nos précisions na pesi yango wana restons focalisés na makambo ya musique na makambo na biso banusa boyeme totika makambo tata mokonzi ya mboka azali mokonzi na biso et voilà c'est notre président et voilà mais pour lesquels étape pour on est ici parce que voilà ça dit Gaulois gladiateur bato nyonso bazolanda biso faire gola vous demande simba mbeli na yo ko bebisa masasi na bitumba ya balabala te bitumba makasi ko ya bobunda oza bitumba balabala ko bebisa ngote boza en énergie bino boza parti politique te les politiciens qui n'aiment pas Tshisekedi ba ko se servir na binoté pour régler des questions à monsieur Tshisekedi faire azo bunda na Tshisekedi te Bazala Bitumbate, Tshisekedi est président de la République. Fait Azali, peuple, artiste, musicien, Azala ba valeur au Azala Ngolelo. Donc c'est tout à fait normal. Président de la République, Nazo Bandela Malobanae, président de la République, Azatata, Koki Kobosana, Koki Koyeba, ça peut arriver dans mon tuto, on est humain, erreur humaine, ça peut arriver. Et comme à combattre le rôle à base opposé, faire égaux à la président de la République, ça c'est inadmissible. Non. Donc, bateau balingi ba régler chef de l'État ba question pour qu'il y ait un terrain politique. Beaucoup dans mon Congo à faire, c'est ça que tu veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y a un peu sa précision. Donc faire un ba gaulois na ba gladiateur na biso tozara pour la musique. Bateau nyonso ba fingi na ba réseau code 16 exagéré, ba dérapage au salami, eza ba gaulois na ba gladiateur. Non, ba gaulois bon bazala te. Oyoki ba bimisi mukanda ba kanga bateau, oyoki yango. Ben voilà, justice ça la musala na parce que ba gaulois bon bazala raté. Non. Donc au monde ba bazaba infiltré. Voilà, les appels toza vraiment infiltré. Ba gaulois bon bazala raté. Boza infiltré. Exactement. Très bien. Est-ce que vous allez lelo victime ya complot ya batumoko ba bazo ternir image d'ailleurs vis-à-vis à chef de l'État? Est-ce que ça la batumoko zo soupçonner aux mona ke bangonde bazo lamba ka butu na moi pour ba meka ko créer climat moko malsain et tambolate entre climat conflit. Non, fait son exemple moko concert oyoyo on a beta gawana basi ba benga déjà la présidence qui fait raboyi
heureusement intervention ezala qui a ministre Nabiso ya sport Didier Boudimou na PCMBO temps ba bengi frère est-ce que yo boy kubeta concert na bino mututa benginga mututa benginga donc ezana batu mususu bazape tout autour ya mokonzi mboka oh déjà peut-être balinga na nous faire été déjà donc nga naza wana pona servir mboka nga naza wana pona ko sala activité musala nga za musique musala on allait sa famille musala oyo bana batangela ngono c'est la musique alors pourquoi pas babenga nga na boya ko beta donc ya wana moni faut ko sala mo éclaircissement peut-être mokonzi mboka yebi pe ba makambo wana te ça déjà la réseau ya batu moko bazo travailler pour te mettre en difficulté vis-à-vis à pouvoir exactement bayaka ko kosa makambo na kombo na mais en même temps bazo panzaka sango ke yo za prêté à servir pouvoir alors que yo za artiste za pe na agenda na zo kuto avion na kata tourner na zalaka na États-Unis na pesi Michel Mulumba Mimul Mbote ezalaka anniversaire ya président Falena ya mais na koma na retard na koma ka anniversaire déjà c'est le kaka et na solo na Michel Mulumba tout ça na utaka États-Unis na yaka ti mbona yo kuta déjà l'état nzelo bika ko yana ba avion tout ça. Et voilà. Donc, et puis Mbelaki Mokonzi Mboka, dédicace spéciale na moi Senae, je pense pas qu'il y ait un problème. Voilà. Maman Dani, Maman Dani, motema ya fachi béton. Yo n'aime to imba. Ibanga bongo ezalate. Oui. Ngana leli fachi. Voilà. Donc, vous avez un problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais si tel n'est pas le cas, on a appris à une période que Festigo, les Bétamaté, chef de l'État, Mtaboyango. Non, je ne pense pas chef de l'État est au courant de Marambouana. Festigo, là, tout ça, là, ils allaient pour nous satisfaire, ils ont culture et un beau cannabis. Tout ça, là, qui est en haut. Et jusqu'à aujourd'hui, ils allaient première édition. Et puis, deuxième édition, il faut Essalama. Tout ça, là, on a été combattu. Et ils allaient qui au banda botozo place au babi awate tout ça mais on a dépensé surtout le bitou babidji na biso ba 1 million et kendaga boye. On n'a jamais récupéré ça. Et puis Festigo là on est qui pour nous promouvoir dans un artiste surtout ben ça qui peut libanda bayaka ils allaient ba dépense tout ça là ka. Et puis tant que ça lango le temps ba au pesa biso parler du peuple le temps ba nous ça boye ils allaient déjà contre publicité ou biso ça déjà contre publicité bandagi na stade du 20 mai et au kende boye. Donc voilà, je pense mais ça toujours le bas tata mo konsipe azoyoka donc ma difficulté mususu toujours kuta nango et voilà. Très bien. Alors Ferrego là, le message est passé donc aux Osengana ba Gaulois au Pekisi Bitumbate mais Bitumba la guerre sera longue et populaire. Au lobby la guerre sera longue et populaire dans ma musique. Mais où est Bitumba la binote? Non, où est Bitumba la bisote. Biso ma musique c'est toujours comme ça. Voilà. Mais voilà. Bisoto tikalga na musique. Voilà. Donc Bitumba politique est allié. Non. Au Sengina Gaulois tout Asimbambeli nae. Azela parce que tous à la combat tous à la Bitumba to robunda. Année on a payé il faut bosser santé. Basili sa énergie. 2027 ezali, 2028 ezali. Donc ngana epsa rabatwa yango wana donc restons calmes. Tous à la focaliser ba Gaulois et Gauloises est-ce que vous allez dans le barak sans bino. Ferazati. Très bien. Voilà. Allez, nous sommes en direct. Era Ramsès depuis Paris. Aux en Suisse, Siko. Aux en la Suisse. On a bois quitter. Era Ramsès, Sassa Bassen, 10 places aux Ali. Le bon, on a monté. Il y a un Moutazo, le en direct. Christian Botenge, Didier Kayembe. Il y a Sadiko Bolombi depuis Paris. On va aller petit à petit vers la fin. Naotike la Malobé pas à faire. Et Bozake, Belé, Boza Rolanda Bisso. Code 16 yango wana mutu na mutazo activer na ndako na ye milimo ezo côté la bato so e côté lui osala misala o esali ko tuna tena na tindaki mutapu ya buto ezate eyeye tozo bimisa pe c'est l'amour donc elo mo bazo bina mikolo donc c'est l'amour clip na ezo ya semaine tozo bando yo déjà et puis album na biso ekomi na suka donc to komi osala ka dédicace c'est moi ba cœur ba nous saboy donc si Dieu le veut tozo boire album très bientôt mais non na sala album a bon te album ozoya o sali ba featuring albanda non toyembi na ba artiste na ya ilus pa yembi bon ya ilus na ota na kala pour bilo ya ilusi bon ngapela longola non longola na le kechu place aux ambote le kinanga le kechu chu pesi Kelvis Mbote na pesi PDG Sansa c'est Socrate Mubengai honorable na pesi Mbote grand prêtre Paul Kasembele na pesi Élisée Ibambi joyeux anniversaire
vous, PDG Alita Chamala, Savane Mwati Motor, na Pesimbote, Trésor Pembele, Miki Masuka Balboa, Jekoko Mulumba, Soso ya Mboka, na Pesimbote, Vienanga Bruno Matadi, na Pesimbote na Lycéenne Kaposa, ya Chilo na Pesimbote, DG Landry Meya, Ngaye, na Pesimbote na Papa Roger Toulouka, et Excellence la première ministre, Mama Judith Soumino na Pesimbote, sans oublier Christopher Toulouka, Yannick Banza, je te salue. Na pesi Venanga Tuturuba, na pesi Mbote, James Mobano le Ghost, na pesi Mbote, Berado Prince des Zamunda, Blanchard et tous, Bestino Bilé le Ligue des Champions, na pesi Mbote, DG Manuma Bengo, Venanga Claude Maluma, na pesi Mbote, JP Mindia Big Manager,